Mono
inspiration ko ba biso shubanga inspiration utaka ikupa nzambe siko bino inspiration ta ba mona musique ba koko ko inspiration ba ndo te siko bino inspiration na bino utawa ko makatika na sima ya solo matondo papa journaliste na kamera koyemba oyo biso toyembaka banzembo oyo ezali na musunite ya solo banzembo oyo ezali na molimo ezali respire ndenge tozalaka olali na butu tozolota ndenge mpe banzembo oyo bayaka kokitela biso yango mpa bambasi mpa baangelu na biso ya parti ya butu nde na ntongo tosali yango répétition nde yango toza koyemba mpona kolakisa bana afrika bayeba ete biso bato mwindo tozali mpe na baangelu na biso oyo bazali mpona makambo etali koyemba babengi fumu en musique. En musique, ouais, merci beaucoup. Combat choral na bino. Kombo ya choral na biso ezali choral Mbonda ya Nzengolo. Mbonda ya Nzengolo, c'est-à-dire Nzengolo ya Afrika, cela veut dire toye mpona kosenga. Bamisien nyonso mpe wana bayembelaka bato misusu. En tout cas, biso Nzengolo etelemi mpona koyembela tata Kimbangu, mpona koyembela tata Padi, mpona kokumisa tata Mulundu na mosala oyo atelemi nango ya bonzambe mpona biso bato mwindo. Merci beaucoup Nzengolo.
sekwisa kimwindo na ndindi saya wamba mabeni mabei na saraki na telemisi bakoka na lobisi bababa na monisi bapovo mabeni mabei na saraki na telemisi bakoka na lobisi bababa na monisi bapovo mabeni mabei na saraki oh mabeni ni mbai na saraki ona mona mono kolia boe mabeni ni mbai na saraki ona mona mono kolia boe namona nga bino nyonso bozondinga bozo nalete papa kaka na tosolo ya mwa moke mambo inspiration de baexplike mambo toli atoexplike pa orkestre na biso ezali libosolo nzengolo eske bino particularité na bino wa bachoral différente naye bozala même chaine eske particularité na bino bokeseli na bino eza wapi entre ya oyo akuna na oyo akuna bayembi tikaka mona sibele merci journaliste mone biso toze bavocal
c'est ma vocale bango babetaka mbonda biso vocale ezalaka 7 Parce que sur le plan il y a composition différence c'est ça non? Oui, c'est une différence ezali bien que eza inspiration ya bonzambe différence ezali Est-ce que vous aimez la rana? toyembelaka tata kimbangu tata mpadi mpe nzambe na biso tata molongi na basantu nyonso bazali kati na tona ntango oloba nzambe na biso tata moyalo ola mwa confusion ye na comprendre donc tumu nzambe nkungu tulendo aza likolo te soki alokola tindi prophète sikoyo ya afrique papa molungu te papa molungu azali prophète te ye nde nzambe nkungu mpo ete alatela kati ye nde nzambe azali kotalisa kati na mabele ya afrika nde yango bozoyembela ye bozokoadore ye eza bongo matondo